Bandeko balandi émission to solo la yango na Maman Lompinga na pesi biso bambote bisika to zali ba chor internaute na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que banabilaka TV pourquoi pas Dino Lochwa TV Pape Joy TV ya mamour a pesi biso bambote bisika to zali ya mamour mwana mwasi atombola nzamba Israël nzamba lula na grâce pengolu po ete kolala kola mukezalaka habitude wana yo moninga na mukona lelo ezalaki bongo ngolu ya tatande permettre ngana la longa ndako tina koma awa na plateau na biso yango wana ezalaka sujet na ngai ya kokumisa nzambe wana monaki bebe Florence ya lamuki malamu alati uniforme ke classe eza sujet na ngai ya kokumisa nzambe yango wana ya mamour atombolaka nzamba lola pamba te wana yo bisiko zali ya mamour apesi mbote na kombo na Yesu Kristo tika ete nzambe ya lola nzambe wasali kona se aleka na kopambola ba semaine na biso pe mois oyo ainsi que fin de l'année na biso eleka toujours dans les bons dans le rose Seigneur aleka na kopambola biso tika nzamba lola atombwa mana elikolo ya banzambe nyonso bandeko ya mamour lelo ya mamour elibiso nini na mokona lelo ya mamour elibiso lisolo moko ya pasi na mawa pe ya kitoko mingi oyo koyeba ko attirer ba leçon pe koyeba ko pesa biso quelques sentiments to naloba nini na lisolo na biso ya mokona lelo vraiment ezali lisolo oyo toyeba koture ba leçon na biso na kati nango pamba te ezali lisolo moko ezali kitoko makasi oyo ndeko nanga moko ya chauffeur nde ayebi kopesa nga lisolo oyo na pese bambote bisika tozali bongo na mataki na motuka na ye na utaki bandal wana kozonga ndaku nde ayeba ekobetela nga lisolo oyo na nzela ya motuka bolanda lisolo na bokebi pe boleka na kokomonte po na lisolo bopesa ndeko na biso ba opinion kasi na lisolo oyo ya lelo nazali nga moko te lisolo ya lelo toza kosolola yango na mama na biso moko nde tobengaki ye comme invité ya mamour na mokolo na lelo toleka na kosolola na ye lisolo oyo mamour azali kopartage na bino elongo sans plus tarder tozali kofongola déjà plateau na biso pona koyamba mama na biso azali mopaya na biso na mokolo na lelo bonjour maman. Bonjour ndeko na nga mamour en tout cas ngai nazali mama Afrika Brigitte Mbula ja rasta farai bandeko na nga barasta bisiko ozali nazo pesa longonya epa ya mama na ngai mamour vraiment toza wana poto pesa na petoli na bisolo na biso toza na mona mokolani. Merci beaucoup bandeko wana bolandi mama Afrika apesi bongo mbote na wana na barasta Afrika apesi mbote wana ye kaka yebi ja rasta frère donc vraiment mama Afrika apesi bino bambote ebele bandeko na biso sans plus tarder tozokota na lisolo na biso mokolo na lelo ezali boye mama Afrika tozo partager na yo et puis na bandeko bazali kolanda biso opinion muso ekouta epai na yo pe na bandeko bakobenga pe bakoyeba kokomonte lisolo yango ezali nini mama Afrika ezali na ndeko mobali moko nde nalobaki ndeko moko ya chauffeur amemaki biso bongo na nzela tobandaki kosola na ye kasi ayeba koyebisa biso alobi mawa ezali ngambo alobi mawa ezali ngambo mamour mawa ezali pasi abi mawa ezali ngambo pe pasi problème na ezali nini mama Afrika problème na ezali bo alobi na lopa mwa kende kokota kofutela na sosa bayaka akutaki jeune fille moko na lopa wana elenge mwasi moko azalaki salité makasi amonaka jeune fille wana salité aza déjà grande fille amonaka ye salité na niveau Kinshasa oyo mwasi ya salité bongo aza lisusu te eza bana mike bazaka propre mais omonaka jeune fille wana salité ye aza na mwa studio na nsima ere moko omona jeune fille yango asengi ye mo eloko siko lokola azwa déjà maku moko ndeko ne bakangaka ye likolo bafille kosenga ye aevita yango mais motema na ye ere moko esalaki pasi abeteli ndeko ne moko lisolo alobi nayaka na lopango na kota namoni fille moko trop sale mais azomona aza na ye bien mais apparemment bandeko mosusu baza bien mais ye vraiment nazomonika boye et jour mosusu abimi na ye te aza chauffeur avai na ndako azoyoka bamiziki na ye awaka porte na ye ningani mama moko alandi azobeta mwana wana ya mwasi na kati ya ndako koyiti na ndako nde azokota azobeta ye akangi ye mama problème nini alongwa kuna asali mosala te boye bana basubi bandi kolobaka ndenge ezala bamama na biso abimisi mama wana libanda atiki jeune fille na kati ayebi koswana jeune fille abandi koloba na bina lembi na nga nazoluka kaka tike nazonga na nga bumba bandeko na ngai mama na nga bandeko na nga baza na bumba
ngandenge naza awa mama leki na ngana yake pa mama leki na ngai mama leki mutabengisaka ngai totekaka bambisi nazongaka nasombi bambisi nazongi mama leki ayebisi nga natikala awa depuis natikala awa nga kaka nasala mosala bana mama leki nde bakoli batanga nga natangaka te garçon na bimamu ntango fiya nazobeta biso ndeko na nga mwasi ma ya misu eza kotambola nga nabandi kovana natali mwana mwasi ndenge alobi abi ye mona kati nalobi yango namonaka esali te ko yango namonaka fiyo aza sali te ayoki lisolo ya fi wana ayoki lisolo garçon wana ma miso etangaki na miso mwana mwasi apangusi abi naza aposa nazonga soko kosunga nga ta na tike nazonga na nga bumba nzamba kopambola fo nazonga na nga bumba ayebisi ça va pour mes ate vanda kasi afongoli frigo na ye abimisi ma ya malili apesi la fille avandisi ye akangi porte abimi epai ya mama leki na ye ake koswana mama leki na ye basololi abi ndeko na nga koyoka mama leki wana aza motema mabe abi la façon donc azolobela aza mama moko aza malamu te mais eza famille na nga te moyen na juge bango directement ezalaki te na poko ntango papa wana ye po mama akota na ndako na nga te akota na ndako te ntango papa ye nabimisi mwana mwasi akoti alalaki problème eza te lobi nango na ntongo nazwi jeune fille wana na memi ye na voiture nake na ye quelque part navandisi ye abi fille wana tosomi mwa taba mwa kolia ndenge ezaka tala ndenge aza kolenga aboye bomoni fille moko mpenza asali vite nzala makasi azolenga mama afrika ntango avandi amoni mwana mwasi wana asololi na jeune fille abi ndeko na nga soki na mitiki ke tolingana to nalobi boye eza pasi nazonga na nga ka bumba nakoka na ngai te navanda awa to eloko moko ndeko mbala abi ok ça va pesa nga 1 mois nakangelo mbongo nakangiselo mpe mwa ndamba biloko okende na obumba bandeko ndeko na biso aye kokangisa mwa mbongo aye kobenga mwana mwasi wana mwana mwasi mbamoka ayebisi o te yaya po asungake mwa chaque tongo akoma kopese mwa 5000 mosu 10000 mosu ni apese fina olia mwa eloko mwana nsima ayasomba ata lipa lia jeune fille o te yaya so na bino azonga sikoyo nazela loko ezalaki mama leki mutayaki na nga tosala ye pa comprendre suta bi yo osengai nga deja mbongo atike opesaka mbongo nasomba na nga bamanga na malala nateka liboso ya lupango asombi bamanga na malala akoma oteka liboso ya lupango ndeko mobali pase mpe na fille bakoma kosola bakomi na bango mwasi na mobali mpo na kokende mwa mbango abi tosali 3 ans na lopango wana tolingana na biso kaka mwasi na mobali aye kosutuka mwasi aye koyebisa aza na zeli tellement yebi mama leki ne ndenge azalaka lokwa mama leki namonaki akomi kosala mama afrika akomi koteka libanda akomaki na mwa gentillesse na mwana wana mwana akomi kopelisa moto mpo mobali alakisi abi so napesi yo mbongo ata $20 $10 lamba soki atuni ozwi ya mpe olobaka na boka elikelemba oloba boye donc ntango jeune fille akomi kopesa mambongo na ndako mama leki akomi gentil esengo eseni efungwami e mwana mwasi aye kotikala wana akomi na zemi ndeko na biso abi te fo kaka na bala yo na pedo te nazwa facture bongo na bala ntango asali présentation epai ya mama leki alingai te fo alongola zemi nga nalingi nanga te nayeki na ye te mpo na bala tosala nayeki nde mpo na afanda asalanga mosala boyeboye yazwi mwana mwasi papa mobala mama leki andimi bapredote mwana bapesi me mbala mama leki alobi mama na ye aza na mboka fo mwana akende mwana abi te fo nakende apesa mama na nga nazwi mobali confiance ndeko na biso mobali azalaki nango apesa jeune fille wana abi na nga napesa ye $300 na maboko apart nano billet ya avion ti mbandaka apartir ya mbandaka nde akende nde bayaki kosomba ndenge ye alobelaki mpo ye alobaki akende mbandaka papa na ye na mbandaka mama na ye na bumba de biloko moko bongo aye kokende mbandaka ntango akomi na mbandaka bandeko na nga akei na ye mpe abengi mpe mobali basololaka ke na batelefone makamioso akende ye na mbongo na ye akomi mpe kuna asalaki 3 mois kozonga ye kozonga zemi epusani deja mwa liboso ntango azongi mwa basala libala ezalaki te batindi kaka biloko ndenge ezalaka bakei nango na mboka ntango bakei na biloko na mboka bakomi kuna biloko ekei nango na mboka ye mpe mwasi aye kozonga na ye ntango azongi avandi na mobali ndako moko bafanda mwasi akomi kitoko mobali alobi soki omoni fille wana apo alakisa nga bafoto alakisi nga ndenge azwelaki ye na ndenge fille wana po Facebook eza bien
soko zuma mutu no mama Afrique okangie ma photo publier po ani Facebook azobombela biso makambo moi livre wana munene abomba photo la kisinga ba moni mwana mo sa otala elko kutana kana tande to bande ko tambola lelo petala ndenge akomaki yeyo mama Afrique moi si kitoko nini eko salema tango mwana kokisi 9 mois mobali nzamba pamboli akomi na 5 voitures ya yemoko mama leka eko yebisa ye yo bocho vai na ndako kaka boy mobala sala te lokote oliaka nokaka bakabelo ba bijoux yo yeba yi bakabelo na ba bijoux luka sa elota boutique moko nde baninga ba osala awa otika ate ba budo otika ka bi ovona kana ndako ba yebiso loso ka boyo akana simabe moi simba moko eko yebisa pe mobali pa bi OK ça va pour mes até na opesa omutuka moko o gérer et kangiselo fort yo moko OK le futa garantie moko sa makam tango mwana ana komi na mutuka mama leki akoma ko ya kozwa mutuka na air nyonso mama Afrika akenda nango ba course na ba makambo na ba nini mwana bangazo kenda 9 mois mbongo mwana kangisa ki passe à la maison mama leki alobi to voyager na biso to kenda biso lisala kopi moko ebimi kuna ya babiloko to kende kusoma bongo to ya mwana ngope na yebite soki sentiment ayebisi mobali onga na lingi na libala lisusu te olingi libala te na lingi na to ko bala te boye mama leki na yebisi ba masanga na biso awa so to meni ngo to lingi ngo makasi to kena ngo voyage niveau ekoteka manzela ba mboko to teka manzela mai to soma masanga to teka ona banzela mai to chena ba glacier na malili wana to teka banzela mai to ko sala mbo mwana tika ko sundola mwana te asundola mwana 9 mois mama Afrika asondola mwana na ye na 9 mois bandeko 9 mois mobala luka kasi mama Afrika atana nzela boye amona ngate atana ba quartier amona ngate mwana mwasi akenda leo to beta lisolo mwana bango aza sikona 11 ans donc 11 ans akei atako mona na nzela eko mobali pe na 11 ans wana asala vie na ye po alobi véritable nazali na mwana muke nakoma ko bula na mwana na tie mwana soki esprit moko esimbi jeune fille moko na ese memelanga mwana soki esprit esimbi te natiki mwana ngaka na katiata bimoni place totiaka frère wana place nga natiaka mwana vanda donc natalaka mwana nga makambo nyonso to abi nalingaki jeune fille tosala bolingo moko ya no mama Afrika lelo azoyebisanga kutani na mwana mwasi wana na camp akendaki amemai mwa mokonzi moko ba soda azoi makopine konzi wana amemaka mokonzi wana amemie akeba makambo na ye etu mokonzi akopeso alinga voyage mwa balufu nde bakendaka amemie afutaki mwa mbongo abe po aza 5 voiture na ye bavoiture wana mosusu esalelaka ye a transport normal ye moko akoma lokwa personnel kwa amemi yo kaka obengi ye mama Afrika akitisa mokonzi akitisi biloko mokonzi wana alobi nanga mokonzi anga bande ko se détendre ne na camp akiti mwa biloko ndake na kosomele mwa biloko ayebo abona ka mutu mwa bete na mukongo abaluka boye amoni la fille abi nde na monelier na basuki na batentire na bakotobolawa na bazole toboki na moni bakoseka mo ba gentil bo batikala kutu kozana na ngote depuis tozala wana atali abi oyo ngai boy abi boy kwani onde naza awa boy na boy ambali wana akote na mutuka mama Afrika ademara longwe na kamba pusani mwa liboso aparke mutuka abandi ko satana muta kote la kinga na luka kayo kishasa mobimba na koma kotele mana ba arrêt ba bis na tuna ka place banda ko vanda sokoleka kate boy na boy ende naza boy na posana mona ta mwana nga boy mwambala yokia mama Afrika mamba ese mwana zali tala mwana ye atie ba video ya mwana zolo ba français atie ba video ya mwana santé na moni mwana kitoko mwasi sasa mena sina bala na mwasi na ndaku na bana sumi bailo na komi lokana bana misasa ye pe bisika kena na bana kombe misato mibale na roba bota wane komi lokwa misato
ye mwasi aza na bana lokwa misato mobali mpe bana lokwa misato sikoyo mama Afrika mama na likambo na nge bimi a koyoka jeune garçon wana alobi nasala na nga balove na nga ser mena oyo nasala na mama mwana nga liboso vrai love nalingaka na nga basheri mais oyo nasalaka na mwana mwasi wana bumba nde vrai love sikoyo aza deja na mwasi mosusu na ndako mama Afrika sikoyo azoloba na nga lobi yaya nasala nini po nga lokwa na retrouver oyo eya lokwa na komi oka sentiment moko boye abi na komi eta na ndako nazolia osenti apeti ya kolia donc nayebi kocomprendre ke nazalaka na problème donc abi ata kobula nazobula mikolo oyo nga nabulaka te mpo nakoma deya patron mais nakoma kobula mpo ani na minute nde nazoloba boye nazokangela ye garantie etant ke mama ya mwana nga abi te elobelanga vérité etant ke mama mwana te abi na vraie vérité aza pena moto nga nalingaka oyo aza na ndako na nga adaka fille oyo nazwaki kaka po nazalaki mpenza nini nabala na ngai ye mais bisika pena motema na ngai ezali mwana mwasi mama Afrika problème na biso ebandi wana na lisolo oyoki mwana mobali wana eloko azosala po koyoka deja lisolo oyo ntina suka nango elikolakisa azolinga ko récupérer mwasi wana po déjà chaque jour alobi azobula esu ndenge abulaka te bakoma kokende kosalela fille wana alakisaki biso na biloko tozali bamama ebele kuti tongololaki tobi non kosala ngo te mais nalingi nano avanga na bimisa oyo biso tolobaki etant que mama Afrika olobela biso nanu mwana mobali oyo eloko alingi asala ezali malamu to ezali mabe ba téléspectateurs na biso bazolanda biso bayoka ngai na yo bisika problème na biso evandi yango wana mama. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Malgré tout, mon gongo est à moi bien te, mais je sais que vous avez un la bien. Nalandi li solo o mobiba na opeta denge ezalaki. Vraiment eza pasi pe mawa. Mamu eza pasi na mawa. Ko yoka histoire oyo. Soki na meki ko résumé yango muke. Mwana mwasi oui, azalaki na souffrance. Mwana mbali wana yoki pasi ti ayeko komisa ye na niveau oyo akomisaki ye. Mais eloko ya pasi eza nini na bandeko na biso ya basi to bana na biso ya basi. Raisonner nanu esiko uti. Esiko uti pasi oyo kaki. Nzamba asaleli yo grâce. Nzamba ayokeli yo mawa. Apesi yo chance wana. Oleo okende koluka yango na balabala. Mais nzamba asaleli yo grâce okuti yango na lupango. Pe soki tokoki koloba mwasi deja emonisamaki ke ozali mwasi moko ya chance. Po mobali azalaki na mutuka moko komema zemi na ye ti bokomi na 5 voitures. C'est que déjà oza mwasi ya botutu te oza mwasi moko memelaki ye chance. Sikoyo mama leki na yo sentiment wana ba gentil na ye ya lolemo ba gentil na ye ya na ebite na ko benga ndenge nini tango mwana ya ndeko oyo bande ko nyokola azui vie lelo okomi kolinga ye ole o encadrer ye pe na chance wana azui malgré ko nyokola ye mais apesi yo mwa souvenir wana to mwa esengo wana atali même pas pasi oyo eyokisi ye po soki na bato mosusu alingaki mpenza kangele motema voilà. Atali souffrance wana abi jamais malamu kutu akemba na marke na ye ngai mpe nasala vie na ngai mais asalaki nini asalelaki bomwana atali aza mama likambo te naza kaka na maboko na ye akomaki kotosa lisusu mwana aye kozwa lupemba na ye bapesi ye mutuka abandi kotambola nango
ekomi ya yo mama leki ya motema mabe soki ezalaki mwana oyo moko botaki yo mama leki wana olingo ele kopo wana te olingaki osala nini na bamboka na banzela siko omoni ke mingi bano mpe bautaka mboka bazalaka na bachance na bango oyo nzambe apesaka bango oyo soki basukolaka bango mai ya nini toyebaka te me ntango mosusu bozokola na kati ya ndako okomona boza 3-4 me oyo autaki village akobala liboso bano baza na ndako akozwa vi liboso bano baza na ndako akutaki moko boye mpo na nini eloko mosusu toyebaka te talaka mwana abotami na mboka na oyo abotami na ville soki azwaki éducation na ye dès le bas âge te okomona mwana autaki na mboka bayaka na bazalaka na barespect mpo bible elobi femme soyez soumise komikitisa mwana ya botosi na kati ya ndako aliaka kaka eloko ya malamu mwana wana malgré tout souffrance me azalaki kaka na se soki bana mosusu ya lelo eboniko akomanke mama leki me toujours azalaki na se na pasi na ye wana nzambe asungi ye azwi vi tala buzoba kaka mama leki wana nyokolaki yo aye kopesa lisusu maloba moko boye diabolike po elongolo na nzela na elongoli oyo esika ozalaki ya malamu okei kuna okendeki estce vie ese multiplie to orabese vie ebebi sikotala osundoli mwana nzambe mpe loko aza nzambe biso tozalaka bagérant pamba me moto abokolaka moto ezali nzambe ye moko ye moto apesaka biso makasi wana ya kobombela moto me ye moko moto aprotegeaka ye moko moto abatelaka tokozwa exemple mwana akozwa ata fungola nga namona mwana moko azwi fungola ya sardine no ya execteur amelaki yango tokomi kobanga mwana okozwa likama ntango mosusu akokufa ta me nzambe loko aza nzambe abatelaka asalaki nini asumbi yango seke nzambe moto abatelaka sikoyo ye nayebi te na ide nini oyo akendelaki asundoli mwana ya 9 mois alakisi lisusu kimotema mabe oyo satana lokola nyoka ayaki kokosa eve tala eloko ekomelaki ole vie ezala ya malamu kuna sikoyo tokende molai te mwana mwasi vie ebebeli yo lisusu ozongi na souffrance okutani na meme mobali okutani sikoyo na mobali asi azokontinue vie na ye ya kitoko ake abali sikoyo yo mwana mwasi motema na yo mobali azongela yo point d'interrogation oyo aza na loli abi mobali azongela ye azwa ye ata une réserve ata deuxième femme kanisa nyonso tosala abandi kosala ye barévision ya matière sikoyo mamo akanisa ndenge bazalaki sikoyo akanisa te mabe oyo asali ye wana te wana kokanisa azaka mama mwana ye mama Afrika akanisaka azaka mama mwana ye mamour tozala logique tozalaka mpe sincère tolanda oyo nzambe lakisaka biso oyo ezali comme vérité tokokomarche mo te mwana mobali wana bon peut-être na motema ya bonzambe na motema mawa kotala soki akokozala su na chance parce que toyebi ke quelque part nayebi te su na bible oyo bato balobaka no mobali akokuta mwasi na ye afrakance mais soki ye moko amoni ke akokolimbisa ye alimbisi ye soki amoni ke moya kolimbisa ye eza te aekarte ye bakaboni ye deja azoloba lobi love na ye donc mwasi apetaka mikolo na ndako akomolia malamu place abandolia bulu mwa fufu na esika wana ezodépendre sikoyo na mobali bon mpona
na yo mama Afrika wana ezo dépend na mobali parce que pona yo ndenge makambo ezokendela mwana mobali azosala malamu to alinga sala erreur moko boye kotika fille oyo abokoleli ye mwana ya 9 mois abakiseli ye mpe lisusu bikelamu mibale mpona ngai mamu eloko nakokoloba oui mutu soki asepelaka na eloko na yo alingaka makasi nayebi ke soki ebebi epesaka pasi akosala tu eloko wana ezonga malamu mpenza mpo azala toujours na apeti na yango soki tolobi totala de part d'autre mabe eyaki na le pourquoi nango ntango mosusu mpe tokoloba keno ndenge mwasi alobi ke ayebi te satana nini akosaki ye ntango mosusu loyenge ntango mosusu mpe lokola ezalaki asala vi te awutaki mboka asala vi te aye amoni te nameka nanu nameka nakomeka wana ememie na libulu bon lokola nzambe aza bon bambula 11 ans mobimba baye komonana donc na premier pas tokoloba ke nzambe ayebaki ke un jour bakomonana oyo koto akufi te oyo kuna mpe akufi te bazali kaka elongo baye kokutana lokola mobali azosenga bolingo na ye wana ezonga toza bato ya masumu na kati ya mokili nzambe na bible elobi yesu masi alobi tokolimbisa 70 fois 7 fois donc soki totali mabe oyo biso tosala banda libumo bamama tobotami oyo tosala moke nzambe elimbisanga nzambe mpe alimbisa Afrika okomi lokwa pour mwana mobali wana yoka sikoyo nga sipo mamo na yo nalobi no boye mama Afrika mwasi wana akei azongi na bana bo mibale mobali atikali aza na bana ne mpe aboti koto oyo mibale na o mwasi atikali basali combien misato bana wana nyonso misato baza ya mobali papa moko bamama différent koto mwasi aki atamboli atika mwana moko aye na bana mibale aza mpe na bana misato bapapa différent donc des papas différents oyo kuna boti ye na papa mibale boti na papa moko papa différent sikoyo mama Afrika yo zondima ete mwana mobali wana azongela fiyo aye na bana oyo ayete oyo abokola bango lisusu sikoba oyo aye mibale wana oye moko yebi ke baza basong na nga bana nga babotami na libala ale atika mama na bango akende pona mama ya mwana liboso oyo asalaki mabe ekoko salema te siko asanya so bango so mibale po baza vraiment love na ye love tant mosusu mpe ezalaki tolobaka ezalaki désir moko charnel ezalaki désir moko po mamour eza na bacirconstance mosusu eyaka oyo nzambe apermetaka ke mutu asunga mutu wana mpo kaka azwa mwa passage ya kovivre aniokama te soki mpe okoki koprotege yango etikali ya yo me lokola okokaki koprotege yango te en tout cas ngai mpo na ngai oui alingaki ye mingi alingaka ye me mpo na ngai namoni mpenza ekopesa pasi bakoko bakutanaka bon bana mpe ye aza na ye mwana mwasi baza mwana mobali wana te mobali deja azalaka na mwana na ye akoli mpe azokola alors namoni sens oyo akozongela mwana mwasi wana te po na intérêt nini lisusu sikoyo mama Afrika deuxième point na biso ya makasi eza koto lisusu mwana mwasi ya mibale ayaki mwana aza na 1 année 6 mois aye akuti mwana wana na 1 année 6 mois mwana yebi na makambo te abokoli mwana wana mwana lelo akomi na 11 siko vraiment love na ye aye sikoyo azoluka manière ni kosala po alakisa mwana ke mama na ye yeyo ba cher internet na biso bozolanda biso
vraiment bosunga biso pe na lisolo to so na Mama Africa bo sanate bino pe bozali baboti bino pe bokweyaka na bolingo po ete loba nango mama na biso mbili ya belle coup de foudre alobi oyo akwea nanu te na ouragan wana ya coup de foudre atombola mosapi ye extraterrestre banda lelo alongwe na molongo ya bato wana ezalaki mama na biso mbili ya belle ndayemba nzembo kitoko sucre ou salé donc nzembo wana ezalaka mpenza kitoko makasi Mama Africa wana kosala ndenge nini mpona apresente mwana epai ya mama ou atika mwana vano na mama na yo azobokola ye na ndako bongo na nsima mikolo ayeba kogere likambo malamu parce que mwana mwasi wana mpe auti balibanda na ye Mama Africa nazoyeba te. En tout cas merci beaucoup bandeko ya bolingo lisolo vraiment eza kitoko mingi eza molai mpenza malgré pasi na motema eza mpenza mwa souci mais tokomeka kopesa na baide tokomeka mpenza kolimbela ngo moke na bino na biso mpo toyeba kopesa mwana mobali likanisi ndenge nini akoki kosala. En tout cas mpo na ngai Mama Africa nazali mama ya Afrique nazali mama ya biso nyonso vraiment nalinga bino mingi. En tout cas mpo na ngai mwana mwasi mwana mobali o pardon atika nanu mwana pusana soki mama oyo aza na ndako oyo abokoli mwana banda aza ya moketi akomi na 11 ans vraiment soki bon nayebi ke fa bokoleka malamu mpo asi azwi bizaleli ya mama wana mpe aye kobotela mwana wana baleki mibale na nsima c'est que vraiment papa namoni ke mwasi wana aza na bareproche ebele te parce que soki amonaki ke mama oyo azobombele mwana bien te alobi mwana malamu lokola nasha matumona matu vraiment donc nayebi ke alingaka mpe mwasi na ye parce que abalaki ye na mbongo en tout cas ahonoraki ye c'est que alingaka mwasi na ye mingi mpe azobokolele bana ti mwana azwi baleki eza esengo. Alors ngai namoni mpenza ntina ya kodéranger foyer wana te ke oyo akenda ye kutu oyo aza na ndako ayebi kutu ata mwana mwasi yango te sikoyo ye awuti kaka kuna aya kobebisa foyer oyo evandi nango kimia. En tout cas na kote ya papa na ngai atika nanu mwana akola na ye na kimia bapesa ye batrouble te batrouble mémoire ya mwana te bakoya kotrouble ye na façon moko keno bon heureusement aza mamour aza mwana ya mobali to ya mwasi aza mwana mobali ya lokola azali mwana mobali donc nayebi ke bana mibali basi nde tozalaka mwa pasi akotepatepa nake nanga na ye pa mama ekote nake pa papa tout ça vie ya mwana ekomaka mabe. Alors mpo na ngai papa tika mwana afanda na ye kolinga mpe te mama ya mwana wana aya komona esika yo ozali kolakisa ye mpe mwana te soki bokutanaka ye loko aza na susi to ye loko aza na susi ya amour na yo wana. Donc papa bosukaka bino mibale ndenge boza kuna me yebaka okoluka odéranger kimia oyo eza kati na foyer na yo po ye akendaki akesala badésir na ye akesala babuzoba na ye ole kutu ti akendeki abota ata te ake kozwa lisusu mibale kuna sikoyo po oyo oboti susu na oyo aza na ndako osangisa bango ndenge nini. Papa zwa motema monene zwa motema mobali oui toboyi te kosunga po azaki bolingo na yo soki ezali sunga ye aza mama mwana yo mais po ozongisa ye ngai na kosenga yo zwa bolingo wana ozopesa ye wana zongisango na ndako amen pesa yango mwasi na yo o mpe osepelaki na ye oke obali ye abombeli yo bana bozokontinue vi na bino na kosenga yo senga nzambe alongola yo bolingo wana etikalaka amour éternel amour de Dieu pardon oyo ezali ke no
linga moninga na ndenge omilingaka mais amour ya intimité pesa yango na mwasi no andako longola yango po ye moko akende kosala bêtise na ye mpe nzambe afrappe ye so ye okende kosangana susu na ye est-ce que oyebi combien de milimo oyo alinga memela yo ebebisa foyer na yo est-ce que tu es sûr que mwasi wana amemeli yo sous bonheur oyo apesaki yo liboso point d'interrogation zala sage attention ngai mpe naza mwasi toyebi ke tokutana baku ebele toyebi ke ekokomela mpe mwana na ngai mais na logique des choses donc vraiment yaya zwa bolingo nyonso pesango na femme légitime na yo na kati ya ndako oyo libanda tikala kuna yobondela nzambe apese mobali mosusu to azonga na papa bana na ye wana soki baza bapapa différent tant pis soki baza tata moko asala tu azonga na papa banana soki aza soda soki aza nano okutaki ye na camp abongisa bazongana na papa banana abokola bana oyo aza na maboko en tout cas sinon ngai en tant que Mama Africa vraiment namoni conseil nanga mpenza ezali wana. Merci beaucoup Mama Africa, plaisir à trop kozala na yo pe merci na ndenge disposer temps na yo ya koya lelo na to solo lango na mamour ezala mbala ya suka te mbala ya liboso pete to continuer soki nzamba ko continuer ko pesa biso bon moi pourquoi pas kolekaka na ba masolo musu to kozala nango parce que na moni otangi pe bible photo lobela pe ba rasta pe ba bandimaka pe yesu donc wana tokolobela ngo mokolo mosusu vraiment barasta na sobisika bozali bomoni bongo Mama Africa na sepelaki leka bongo na mokolo na lelo na tosolango ngai moko te na Mama Africa boki bongo Mama Africa koloba malgré voix na ezaki mokie kasi nzambe yebi kosala grâce voix efungwama aleki na biso topesi Mama Africa ba merci ebele na pesi bino nyonso bambote boniro nyonso bolingaka mamour na pesi couple kibunzi portez mon nom de Dieu de Lisa na pesi bino bambote bisika bozali na chamatumo na maturum l'ami de son ami na pesi bambote bisika bozali mon vieux Justin Boula mon vieux Mbinga motema ya mwasi moko balobi mwasi na ye kalate ensemble donc maman ya princesse na pesio ba gros bisous bisika ozali motema ya vienne na Justin Boula balasima rotoro dévoiler ka kombongo ko azalaka na mwasi moko tika ete nzamba lola abate la biso mingi le grand producteur Néné Gonsalvin na pesio ba mote bisika bozali Dino Lochoa notre artiste du moment balobi victime ya Fanny Poupezo tambola kaka ba bon séjour bisika bozali solution Stéphane Ngoyi na pesio ba mote bisika ozali Glody Ilunga ma chérie courage bisika ozali na pesio ba gros bisous porte-monnaie de Dieu Papi Nekina de Paris na pesio ba mbote bisika tozali maman na Florencia alingi bido mingi mon vieux Ben le loto solo il y a trop mon vieux Ben de Paris na pesio ba mbote boss Ben talaka yo babi Nicolo yo match eza bien quoi match eza bien côté à Mamour donc et on a donc les grands sponsors car la tête au bon maintenant to bimisala bisoye Pascal Pembele Mwabala Biwala Tabou na pesio ba mbote bisika ozali nzamba lola leka na kobatela bino famille Biwala mobimba pourquoi pas famille opinga kabuya salinga kata biso netika kabeta nga bisika azali wana ende mtazaki na ngalo mkona lelo bongo na bosani pete mopanzi na ye couple moko ya kitoko JDK notre américain du moment donc yo anande noteka mobali noteka JDK na boye o mamour aloba ite na oteka na JDK kaka ndenge papa la biso Denis les oteka ser penyel bande ka mamour wala tozaki na bino mama Afrique ozali le moko asuko ko lo bapoto kata la biso émission la biso na pesi bajani sombote Jarasta Farai na pesi président Kaza Mbote Belé na matete na pesi président Wambo Alka vraiment na pesi chéri ngana linga mingi triple kashama vraiment na sepeli makasi ba chef nanga nyonso ya régie na pesi bambote ebele vraiment bana na ngai Sarambula Barcelone vraiment na pesi bambote ebele na Jemima Paka Divine de Manassé Jeje Kadete na ngai koko na ngai Natili Muswamba vraiment tokutani mbalasi machao